Ba tata iba mama kiambo tekio toi. Awe tu kolele. Be tompeto le tezi. On kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Tolandi mate na biso na kat nanda kwa Nzambe ndenge bauti kote ya biso. Wana nde bile na biso ya bomoi yango nde bapesi biso yango nde kobate la biso moi mobimba. Pe ba programme nyonso oyo lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu. Yango nde tokolanda pe kosalela. Tozali kolanda kaka malako ya tata Molimo Santo na nzoto ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Yepe azali kolanda kaka matambi ya batata ndenge batikelaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala. Yango makambo nyonso wana tobosana te. Mabondeli ezala makasi. Pamba te na batata dango bazalaki bomoi. Papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diangenda Kontima. Ba monaki ete paso ezali koyela biso na mokili. Na bunzoto tokokokate. Kasi na nini? Na molimo. Koloba ete na mabondeli. Yango papa Diangenda alobaka. Na le 2 janvier 1991 ete soki bomoni moko na biso azali susute akundami na sa mabele boye bakete toko kubunda itumba wana. Ndenge zalaki na nkolo Yesu ndenge baoti kotangela biso ye amipesaki lokola si andimaki ko bikisa mokili mobimba atana liwa akimakite. Ndenge moko pe papa Simoki Mbangu mama Mwilu pe bamvoala misato yango papa Diangenda lobaka na date wana le 2 janvier 1991. Solo biso bandimi tata Molimo Santo ba croyant tolelaka papa bokende te bokende wapi bana soki tokente passe. Toyebi date wana papa elebe yo ozalaka natango wana oyo ba magana ya Kinshasa bino ba mbuta ya Kinshasa nde bozalaka. Papa ezalaki le 2 janvier à l'occasion ya présentation de vœux ya bambuta lingomba na tata Mokonzi Abole. Le 2 janvier plutôt 1992 nde alobaki soki biso tokokende toyaki mobembo papa Kulutu akokende atipe précision na ndenge bango bakokende. Papa Kulutu akokende ngai na kokende papa Mfuma Mbanza yende muto akoya kosukisa apesaki précision wana nyonso tu pe alobaki soki batoni bino tata tango bazao kata motema alobaki nini boluka eloko mosusu te tiki bino kaka bolingo bibeko pe misala soki bokokisi makambo misato wana te pasi na bino ekosila te. Nde makambo wana nyonso tu ezali testament na ye maloba ne ya soki alobaki na kata lingomba plutôt na biso bambuta na l'occasion wana ya présentation de vœux le 2 janvier 1992 na chez nous d'Atkoa na Kinshasa. Na komba tata mwana lingomba elobaka ni na tango wana to préparer ka to bongisaka sengi bolim siki papa bakufa te. Oui papa wana ezalaki lingomba surtout moto azalaki moto na tina na likamwana mingi ezalaki papa général papa Zako Batuvidi
nde tolobaki papa bino bokoki kokende te bokoki kokufa te fo bozala kaka na biso yango wana papa alobaki te sengele biso tokende mpo so biso tokei te bondele azali na mposa ya korekolonize moto mwindu biso ifo tokende mpo tobunda etuma wana ezali ya molimo alobaki yango na centre d'accueil papa surtout bino nyonso to bana à l'époque nde bosengaki bolimbisi liloba wana bolobaki elongolama moto azalaki nango moto mingi ezalaki papa Batuvidi papa Zako yende moto azwaki maloba wana na ntango wana mpe tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kianga nazalaki wana mpe na programme wana elekaki na Kinshasa ngai nazalaka na nga te basoki alobi tunalobi date ya 1991 na 91 nde ayebisaka biso likambo yango tozalaka papa batantu tata na mapasa ya SPC auti kotika biso nde tozalaka biso misato papa Mfuma Mbanza mutatindaka biso pa ya papa Mfuma Longo mpona bosombi batolo ya tribune oyo asika tofandaka kuna nde ayebisaka biso nde aye korepeta yango na le 2 janvier wana 1992 mais lokola nga nayebaka déjà fuite d'information nakimaka na ngai nazalaka na ngai po biso bato tosengaka likambo wana liboso ezala te nde sika tango na 92 wana le 1er janvier aye avant kutu a répété yango ngai nde asengaka na bandeko tala papa makambo alobi alamu tosengela likambo yango bolimisi po soki bapapa batiki biso toza nanu prepare te me nzoka nde ngonga na bango esi ekokaki likambo tata Nzambe soki ayebisi yo bimisi fuite d'information ezalaka mpenza mabe malamu te yango ngala akimaka na ngai nayebisi bandeko nzembo toko yemba na bosengi bolimisi oyo toyembaka emvuluzi kwanga etwizidi zokiza watu mambo mingi makutuzungiriri mawonsono ngeyezeimo ngiuvu yoyo kufungira makasiko nzaya mpa ngakwanda yena mboka ngo eza wapi awa la Yerusalemu eza musika yango yo sinzembo elobi yango papa ilebe fanda naye merci papa yango toza bana ya mapamboli batata batikali koyebisa biso ndenge nini tokoki kotambolela po ete tokoma esika bango bazali totonga Yerusalemi pe tobosana te kolona pe kobokola makambo nyonso wana yango papa Simon Kimbangu Kianga naza kote ya biso po ete biso nyonso tokoka kobika ngonga eke musika tokomi na 8 heures passées pamba te foto kende ko milengele tozonga awa na tina beko tsinsani ya tongo ikozalaka ya batata na ba mama pona bosombi mwa mazut na mwa sukali tokozwa kaka 15 minutes po tozwa pe ngonga tokende kobongama tozonga awa na 10 heures na tina na beko tosilisi boyo tongo lelo onkombo tata mwana pitata molimo santo amen. Pour le salut, ça